Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa Nabiso, bienvenue na magazine Abino. KNB a saleli bino constat lelo bakino mingi bazalaka na culture ya kolanda information te. Boyo kabango moko ndenge balobi. Iyolele tokubechaya bakati bamba babushala bugundwe. Iyolele tokubechaya bakati bamba babushala bugundwe. Iyolele tokubechaya. Oui, et ça très important parce que tout comme tout bon citoyen, il faut Hollande actualité les monde, comment est-ce que le monde a évolué, tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment très important d'être informé. Oui, na Monique ça m'a bé parce que vu que ce aux Hollande information to ko raté makambo ebele. Par exemple, batmusu ba préférera ko landa ba information bazo pesa na libanda que non baloba ki boue plutôt que ko landa na télévision pour avoir vraie information. Conseil ezali et que balanda ka ba information. Même ata so courant ezate pendant un mois. Je pense que mindele ba sali sibiso na ba système ebele. Les autres ont ba téléphone, des ana ba radio, tous ana ba portable, les ana ba radio, ba internet, mutako ko landa information. Donc c'est très important. Les talents si qu'on est tous ana mboka na biso. Makamboze le kana ebele même si on ne parle pas de la politique ici. Mais il faut que ba yeba nini ezolobama na ezolobama te. Tongo ko tana ba ko pesa information mususu. Oza kotinda yo peut-être se révolter, soit peut-être o salelo ko moko o ko salate. Soki yo moko landa ka information. Personnellement, vraiment, on a l'information en Congo. Na Internet, j'ai fait un effort pour que sur le net, que je m'informe régulièrement. Na Internet. Mais la télévision, non, je ne suis pas les chaînes congolaises. Mais Yabiso a vraiment... Les journaux encore, c'est assez... Les journaux, il y a des journaux. C'est encore assez objectif. Kinshasa boyoki bakino ndenge balobi misusu balobi balandaka information pour eza très important misusu be babi balandaka te pona ba raison na bango moko o ba pesi kasi biso KNB to kolobaka il faut kolandaka information pour eza très important ya koyeba makambo o ekoya na o ekosalema tozalaka toujours informé. Kinshasa et l'équipe partout. Toyebaka te soki ezalaka nini bakinoa mingi soki asali likambo batuni réflexe ya liboso ezalaka kaka ezanga te ezalaka nini yo. Une fois t'avoué ta moitié pardonné Jackie Wali Moulombo. Coco Matimba Bana mauvais temps David Vemba. Bon, on va voir, je suis allé au Banga. On se voit le tribunal de Banga. Ce qu'on dit, Miango, et créer les grands causes à ma casse, peut-être un moyen qui est un dumangoté. Les Aranengues. Nous sommes là, camarades, c'est un camarade de ma baie. Mais ce qu'on dit, Miango, moi, je peux aller à Sony, peut-être barcher la relation à la camarade. C'est Mira Wangana et le crâne. Moussou c'est la place à coller, peut-être qu'on a une éducation bien. Mais Moussou c'est la place à coller, l'éducation à Bango est bien. Soka sali mabe ataki mutu te yana saki mabe limbisa ngai eza bongo mais mususu ana atako sengo bolimbisi te parce que etali ete na sala on a sala te pour na mutu ana ba mabe na malamu nanga fona na reconnaître on a sali na ono sala eza bongo bato bandimaka ba mabe na bango te faut qu'on nimaka mabe koyeba ke on a sali mabe on reconnaître ngo osengi bolimbisi so pour monique o bena mo senga be bolimbisi eza te mais yo moko ebinde nini Lolendo et les kabiso bakinoise azomona ka yena yekaka likambo ta salamu yako se ngutu par deux até akolobato kolinga kaka yekaka za na raison on les likambo bakinoise
po moto oti mboka ayebi kutu kopesa bonjour bokuta le mbote so likambo ya li akosenga na bolimbisi mais biso mpona kosenga bolimbisi ezaka pasi. Bon, monsieur ça manque à kozango koyeba parce que normalement le pardon est elle comme mutu ya makasi. Surtout même la Bible ne baloba bino à combien de fois devons-nous pardonner nos frères? À cela 7 fois, Rabbi Genon 77 fois 7 fois. C'est que l'ingo laksake mutu a singil toujours que limbisa ne connaît continuellement sans cesse. Parce que le pardon libère. Et c'est comme mutu ya makasi aussi le mutu azala nango. Vraiment souvent la nature na biso bato eza rare au moment mutu ayeba kosenga pardon surtout biso ba africain biso bato mwindu donc ezalaka peut-être mwana mutu andima ata tutine mutu moi maturité to moi mayele wana koyeba ke kosenga baninga pardon en tout cas na ngai nayebi ke en tout cas bato bazala na manière wana te souvent déjà trop orgueilleux mutu amimona kaka ye donc yo ozomona ke yo kokobunga te yo kokosala faute te donc na nature na biso nde na biso mpena ezala mwa passe même pas mwasi na yo to mpa bana na yo osenga pardon papa mpe kobunga donc ondima wana ondimanga pardon wana en tout cas ezala mwa passe. bouti kolanda baréaction ya bakinois eza fréquent na Kinshasa moto soki acommettre erreur azalaka na difficulté ya kosexcuse to ya koreconnaître erreur na ye kasi biso KNB tokosenga kaka na bakinois bobosana te que une faute avouée est à moitié pardonnée ceux qui commettre forfait to commettre erreur kolemba te kosexcuser. Expert en communication Cédric Abazi a expliqué revue de presse PAP c'est importance dans la case entreprise. Revue de presse ezali o basala kana ba média ezali condensé ya ba journaux paru na mukolo wana ndeko na biso ya presse audiovisuelle ba se référant na ba journaux ya ba ndeko presse écrite ba information ba publier na mukolo wana ba sali synthèse nango pona mutu autant na tonga so ki tan autant ga journaux te à se faire au moins une idée sur les sujets qui ont été traités par le journal. Mais en entreprise, on parle plus du panorama de presse. Pourquoi panorama de presse? Et ça justement pour émarquer la différence entre revue de presse où ils ont ça les médias na où ils ont ça les entreprise. Parce que où il y a médias et ça les marapona grand public, tandis que où il y a ça l'entreprise et ça les pour le public interne et entreprise. Yango wana au regard il y a droit français, il y a propriété intellectuelle. Pour remarquer la différence entre misala et balé yango en entreprise to le belara plus panorama de presse. Mais panorama de presse c'est une entreprise et ça les mara nengeni. Et ça les mara à deux niveaux. Premier niveau il y a panorama de presse où il faut bien la revue de presse. L'entreprise et ça les mara d'abord de manière générale. Ça veut dire quoi? L'entreprise est censée collecter les informations publiées par la presse écrite, les journaux de la presse écrite Yamukoloana. De manière générale donc, informations ont parlé sur l'économie, sur la politique, sur le sport, ainsi de suite. On a un panorama de presse général. Mais entreprise économique peut aussi la panorama de presse particulier. Particulier, ezali panorama de presse oyo, ezali kosa la condensé à sujet traité par les journaux qui parlent de votre secteur d'activité. Exemple, il y a KNB par exemple. KNB ezali entreprise oyo, ezali ko évoluer dans le domaine audiovisuel, n'est-ce pas? Donc une décision est go bima. Dans ce sens, par exemple, IUT a eu une mesure moko boye quelconque. Donc même si la mesure wana eza ko impliquer directement KNBT, mais ezali quand même ba information ezali liée na domaine ou secteur d'activité, il y a KNB. Donc quand on va faire le panorama de presse, il est important de prendre en compte élément wana. Alors, le document quand on le présente, on commence toujours dans l'actualité où ils allaient plus importante pour nous chiter dans l'actualité où ils allaient moins importante. Importance, il y a panorama de presse dans cette entreprise. Ils allaient un outil de management. Ils allaient avoir rétroviseur pour l'entreprise. Dans quel sens? Dans la mesure où la presse est un public relais entre une entreprise et le grand public. Donc, ce que dit la presse, c'est en fait la pensée, il y a grand public. Alors, local la direction de presse, les alliés qui dans le cadre, il y a direction de communication, n'est-ce pas?
L'attaché de presse concourt aussi à soigner l'image de l'entreprise. Or, la presse comme public autonome et public relais, donc c'est un public à ne pas négliger. Grâce à elle, on peut se faire déjà une idée sur ce que pense le grand public. D'où l'importance de Salaka panorama de presse dans cette entreprise. Ils vont permettre à l'entreprise de positionner au sein de l'opinion. Et ça va permettre à l'entreprise de quelle manière elle est perçue par le grand public. Est-ce à une position privilégiée? Est-ce à une position secondaire ou suiviste? Donc, panorama de presse va permettre au Yeba. Mais il y a sous importance dans les alliés que Ata ou Azali qui s'occupe de la direction presse dans le moment où on a Azalité. Et qu'à l'ombre, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, on s'est servi dans le document pour dans les années passées, comment est-ce que l'entreprise était positionnée au sein de l'opinion et puis par rapport à l'élo. Grâce notamment, il y a panorama de presse où il y a un document, outil important pour une organisation. Et comme on a une tradition na Kinshasa, na ba période ya ba fête ya Noël pe ya bonne année, ba kino mingi, ba préfère akolia soso qui ezate et comme on est liwa. Kinshasa l'équipe partout tout comme période ya ba fête, ya ngona KNB sali enquête pour na koyeba particularité nini soso ezala nango pour na ba famille bali ya kaka yango jour à Noël na jour à bonne année. Bon, et où t'as une idée na biso bat. Pour fin de l'année, au monde comme na Soukambula. Ata ba olamba biloko ebele soso ko zalaka. Salara na gouana mais par rapport à ba jour depuis janvier. Na décembre fin de l'année soso fo elamba maka soso leki kaka. Te eza kitoko le commissionnaire tout mais ezaka la luyalu nango soso kaka. So migono surtout ba balia soso te oui soso za musuni. Ezelo ya mboka na biso mais so ba balia ka soso moko la bonne année. Po soso de kama cheng na mboka na biso. Yango ba ba préférer mingi ba matembele ba ngai ba pondu. Bonne année. Batu balia soso mo ba sala banda janvier ti décembre soso passe. Sikoyo ba komo kitsatumwa ba ndeke mo ba yena ngo 2000. Ndeke ngo olamba ngo na nzungu elembi nyonso okata kutu soso te. Et ya bonne année za goût différent soso no steza la goût moko. Possibilité la biso ba congolais na no mukie. Moya muto akene na mboka so mataba obengo mba ya ngo boma. La rapace yango ba préférer mingi misuni ya soso net ngai na mkolabona ne na lia mbisi ya mai balambelinga mbisi ya mai nanga na lia mbisi ya mai bon soki mutu azolia soso la bona les aye moko alingia parce que nazomona même la mona ba soso ba 2500 zali 3000 fois zali bon ça dépend ya ndako merci bozali bokozwa te ba 2000 3000 bolie bon soki mutu akomi kozela si ba bona na c'est que bon ezate mo ke za mabe. Parce que 8000, 9000, tandis que quand il a habité c'est la possibilité na yoko à 1000 francs. Yomoko lié za soso. Bon, pour la préférence, c'était parce que formol. Au moins que banzo la biso biloko yo to lié pour formol et les 80 ngai la préférence ka matiti. Bon, on somba tabana ba bilo musu ezalate on to lié kaka soso. Likabu na bonne année simba te ka soso. Moi la simbi mupende ana ebimaki toko na elengi. Namikololeki Banque Centrale du Congo a lancé une campagne à franc congolais. Bombanga bien, simbanga bien. Yango KNB et kitaki sur terrain ko tuna bakinois et lokonine échangé après campagne wana na kosala la mbongo. Après campagne pour la bonne conservation de billets à francs congolais, au Banque Centrale du Congo a initié qui pour ba congolais ba ko respecter pe ko pesa monnaie nationale valeur. KNB lelo a écossé la bino enquête koluka koyeba 5 ans après campagne wana soki bakino ba koma ko conserver bien franc congolais. Bon, franc congolais to battre un niveau OK ndenge pe valeur na ngozali so za valeur à likolo to battre pe na valeur à likolo lo ko za na to assez yango mo ka to mo négligeant to mo finalement ba poche ba ni ndenge mo marque bien ki le to dollar to mo bomba mo makasi ko battre yango pe tango valeur pa ni po elenge ba biso na valeur
Bamaka mbongo to bato mbongo négligent mbongo ekata bambi koto donc mbongo na tina te pourquoi nini oya biso na valeur te dollar na batela yango bien po dollar ekozasure ekatani ata mokie okechange yango boye ekomaki il faut bakitisa to po dollar ekatani franc congolais na obatela na ngango mais soki franc congolais ekatani na obambango na ke na liengo te ngai elobi yango elo te na batela dollar bien par rapport à franc congolais partout nazala fiere ya kobimisa franc congolais koleka bambongo nyonso eza mbongo ya mboka na ngai mpo nalinga mbongo yango ndenge nalingaka mboka na ngai nde nalingaka mbongo nabatelaka mbongo wana koleka bambongo nyonso nalingaka ngo toleka même dollar po so moto aonéglige franc congolais neti ayebi valeur ya mboka na ye te mais soki oyebi valeur ya mboka na yo okobatela mbongo na yo kozala fiere kolia yango kozala fiere na kobatela yango bao babatela mbongo na bango te conseil na opesa bango ya mbongo na biso nous donnons plus de valeur na bambongo ya bapaya badollar mais mbongo na biso moko tobatela yango te donc eza bien te fo toyeba obatela mbongo na biso mpo esala fierité ya mboka na biso bamisu babatela mbongo na bango bien mais biso tobatela mbongo na biso bien te donc topesa valeur na mbongo ya bato mosusu ya biso moko peuple congolais donc c'est ça que je voulais dire. Bandimi misusu bakoma na bango kolala na église na temps ya mateya ezalaka nini yo moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana. En fait pongi eza mabete pongi eza même don parce que na bamboka mosusu bato balalaka même papo alala il faut amela kisi po alala mais na église eza ndenge mosusu parce que nous quittons bandako na biso baactivité mpona koya na église église eza la maison de Dieu toyo yoka parole et surtout que pendant la prédication bon bamosusu balobaka eza fatigue babamuki na ntongo ake zandu ake mosala esalaka mpe jouaka nga souvent naka soki namoni moto azolala nakoki mpo otelemisa ye nakoba non meka mpe kotelema mpo esunga yo c'est pas vraiment un péché et puis eza kaka te milimo mabe non ya liboso eza nano pongi nzoto ezalaka na kilo moto akosala makambo asali bamouvement badémarche tout ça ye peut-être azonimba peut-être alali mpe pongi kozala moto aza fatigué lokola lere bateyaka moto avandaka moni na kati ya fatigue na ye akolala bon ekozala mpe motu bayibaka ye mayele lere wana mpo ayoka liloba nzambe te mpo liloba yango nde ezali kosalisa biso yango nde ezosala bamiracle na kati ya banzoto na biso yango nde ezosunga biso na ndenge elongo bani me omona bato mosusu baza wana aza bien na milimo mabe bayaka bayibaka ye mayele lere wana comme ça lere ya kobima na église abimi ata na eloko te nayebi ke mutu oyo akendaka église mpona koyoka liloba nzambe alala apongi te seke soki okeye église obandi kolala apongi eza milimo ya mabe bon nayebi ke misusu ezalaka mpo yo owiti kolala na ndako olamuki na ntongo olobi ke fo nakende église bokomi na église kuna okomi susu kolala bon namona ngo nete ezalaka ondire ke bamvutema moko boye mpo esi nalali na ndako alors nalamuki nakoma na église ole nalanda bamateya wana banini me na bandi lisusu kolala c'est que vraiment ezali nete bamvutema moko boye ezoya kati na yo mpo ozolanda ata liloba moko te nayebi ke ntango okende église wana yo olali soki ozongi ntango mosu ndako soki bana bayaki église te ou madame ayaki église te sikoyo okoloba na ye nini oyo oyoki na kati ya église wana alors ezalaka bamvutema moko boye oyebi ke no ezolanda yo même ntina kati église place yo ozali bazotia mwa sho na kati église emoni bazoyemba me yo ozolala kaka yo kaka ya kolala eza bamvutema Kinshasa l'équipe partout KNB tokitaki sur terrain pona kotuna soki ezali normal dans une réunion de prière mutu fois lalaka to animbaka. Festival Talomoké du 22 décembre au 2 janvier 2016 na Maisha Park. Exposition munene ekosala makuna boso ba détail na élément oyo. Tunana ya elengi
Naba solde avec le festival Talomoké. Ne soyez pas pressés d'aller acheter ailleurs beaucoup plus cher. Le festival Talomoké vous donne rendez-vous du 22 décembre jusqu'au 2 janvier 2016. Venez profiter de meilleurs soldes de fin d'année à l'industrie culturelle Maïcha en face de l'hôtel du gouvernement. Nous vous invitons à exposer vos produits vestimentaires, agroalimentaires, téléphones, consommables informatiques, meubles et autres. La boutique Balobi, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Pour exposer, c'est tout très facile. Présentez-vous à l'industrie culturelle Maïcha. Appelez au 085 42 36 561 081 48 26 714. Festival Talomoké, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. Buka Kingo elongo na Kanbe tinda ba photo na yo en mode selfie kanga photo Buka Kingo seka moke tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso Kanbe Kanbo gu photo to seka moke Buka Kingo écoutez Sam Ngombe Maman m'a passé ya Zebola Vital Kamere Ego d'idée c'est le même qui Club abetaki match contre Daring Club Motema Pembe na cadre ya 13e journée ya Lina Foot Kanbe a proposé Binobar les à côté ya match wana. Toye mabe imano bono kansa ya kalate o energie mu emanasi kado toye pena ba jete toye awa toye na ba caméra do to baby sapena o to la na mama imana bozonga mutu to kimaki pa ba voisin bozonga na imana po ba jezo ki pena do ko sakanate. L'État a organisé match bien. Donc match on les a Jézarade, on soit 2-0. C'est facile madé. Donc 2-0 on a besoin de vérité on soit 2. Baimanye baza basi na biso biso to bala ba kokate awa nzunga ma famille ta pa na biso ba zwaka 2-0 wana za pa na biso wana za ya biso bango ba de la biso soki toye kuna ba de la biso na playoff baloba ke ba lelo sa lelo na face ale ba tikela ki biso mais confirmation match za lelo to gagner ka 3 ta match ale gagner biso mais match lelo ako gagner biso te mama billet papa match lelo ako gagner biso te to ba avec bien a gagné mission aller a gagné mission retour et salamate donc réaction sur Zali qui vite à gagner les et ça la maman Kamboua ba lobby tout le lobby te toyé to regagner bango. Thierry Sainté, artiste musicien à l'Obéli concert Oyo Azali ko préparé pour la kosepelisa banaki na période ya ba fête. Nana bengi sakio. Toko koko dila na saladi. Toko koko ta. Patron Eric Lele. Chikisise mwate pesa mariosa. Chikisise mwate mama marimantonie. Mama marosa. Mama marosa. Ikamo ya fami.
surtout nous avons bref à l'attaque comme à l'attaque Nazali vraiment preuve année calamité dans l'activité nous avons présenté nous dans la télé déjà quelques sons ils ont déjà nzinga de bani de communauté terrain. Je suis là toujours pour vous. Et ça on a bien sûr beau ticket dans ta espace mukata 30 minutes. Il y a les taux qui est beaucoup nombre dans autre comme bêta comme une c'est pour te moderniser te passer moi sens côté moi santé moi ba pilpi puis c'est comme moi belé te bêta partout ça ka pona kitambote peut-être faire na bon ma bien ndenge kitambo déjà ba bi ke wana mbona na biso partout na bando kende ba olandanga pour déjà na kendaka quelques-uns ba yaka mais bango nyonso tout est yango c'est na piqué déjà na loni ba pilé na telemi kitoko na utambola siko partout ba bengi province ba bengi commune soyez à l'aise quoi naza pona bino au mois de décembre naza vraiment chaud naza chaud makazi pona sa pretaki selon moi misapia Congo misapia mokili mobimba oya site bon aloba na New York ma Sophie Muzombo bambote yango wana naza vraiment chaud le 25 décembre naza bino un espace believe vraiment espace believe eza place à Papa Chen so boye wana beaucoup ta joie ali ngamo pe naza permanent pona date wana ya le 25 na le 1er janvier 2016 tozalaka kuna vendredi ya le 25 décembre na le 1er janvier 2016 donc tous à la connecter quoi tous à la brancher avec Thierry Santé wale gozangate qui ça na biso kayanga trésor isa kayanga major matatai kayanga kayanga fumu difima kayanga lutala kwetwe kayanga sebe cordon kinati kinadiaka kayanga kayanga Boubacar Yondo bino mo bolandi Thierry Santé nenga lobi na micro ya KNB a expliqué par rapport au mouvement na bango pe ba show o ya bombeli ba fan na na mois de décembre o mingi ya koluba ezate Kinshasa et l'équipe partout. Pierrot Ndombasi ya groupe Sans Souci d'Afrique a lobeli ba difficulté oyo ba kutana kanango en plein tournage. Pierrot Ndombasi ya bandi Mosala Oyo, Torobak et pas Maman Léandaya, na Sila Bissalou, Bekam que je salue aussi. Ils ont na groupe Basalaka la gloire. Après que outa na groupe Simba, wana na Tamba Longwaka, Basalaka groupe Moko, Basangisaka Bactère et Belé, Oyongai pe Pierrot Nazalaka Kuna. Donc Nazala vraiment moi na ya la gloire pendant temps Molaï. Et après que l'on a groupe la gloire, Mbalamoko na ya groupe Sans Souci. Co-diriger, répétition, topé co-diriger Baninga et la kisi qu'il faut dans la likabomo katinayo, mona, balobi que à travers likabo yo, toriko tsaye boye, la place boye pour que ameka ko encadrer bande ko mususu, pour na kolobango moins bien. De l'axi que tant au président nanga, tant au équipe nyonso tolobi que y a groupe Sans Souci, ba chef nyonso ba vandaka série wana na temps wana balobi que tout monaka que Pierrot azali na esprit wana déjà artistique parce que moni babota maranango robota manayo acteur mais ya moto musu babota na likabo wana déjà encadré bande ko mususu donc tant ba monaka esprit wana artistique nde balobaka que pourquoi pas to tsaye pe que encadré bande ko mususu parce que ils aura déjà même ba répétition tant nazarana no chef té ils ont ça là qui attend tout ça ba remarque nanga so motatali yango lobi que non ils ont qui est toujours na sens moko aso ciblé vraiment où ils allaient ba faute ba erreur de to ko loba. Donc ils étaient déjà parmi les esprits ba bindila kanga et na yango ba pesanga i charge ona ya ko mema bandeko nyonso na répétition donc du début jusqu'à la fin. Tant on a encadré bandeko ngape nazo zwape wa leçon nanga parce que na tindi moto comment 1 plus 1 a commis 1 plus 1 ngape Nathalie et comme il n'a pas a commis on sous moi mieux ndenga na kanisa ki donc ngape na zo rappel quelque chose na o ngai pe na senga ba pesa ponanga. Surtout tu as la difficulté moi makasi na pièce moto ça la coupe Sans Souci mauvaise pratique au début que tout ça la pièce wana na ko dévoiler bandeko ba sala ka misala ya mabi ko loba que bandeko ba kinda na banzina bango ba pona mais biso to ngato pesa leçon que to bossa na yesuté to bossa na nzambe to batela ka biso to pesa ba leçon na film on a mauvaise pratique to laksa ndingi ba on ba loge tout ça mais tout ça qui attaqué les solo épisode on se moi film mo ko to salika film il y a 2 épisodes donc ceci na biso to bongisaka mosala nde boloba na biso to lingaka bino mingi
bolingaka biso kandi bolingaka biso s'il y a des remarques il faut bolobaka mais o pe bato balingelaka nga bafanatique nanga balingelaka nga ezata mona piron na bango ya malembe à l'écoute babloka ba en photo malembe à l'écoute pinch ben donc carré bato mona quoi Kinshasa et l'équipe partout. Bino moko bolandi moko ya barteur ya groupe ya sans souci Pierron Ndombasi ndenge alobeli ba difficulté oyo bakutana kana yango et puis na ndenge alobi pona ba épisode ebele basalaka biso na KNB to koloba kaka bino bato bosalaka ba épisode ebele boye baka ezali kolembisa ba fan na bino pona kolandela ba épisode tina suka Kinshasa et l'équipe partout. Merci na attention bo accorda ki na magazine na bino pe meilleur vœu na bino nyonso bo pona na bino magazine oyo. Lelo tozala ki na rond-point Kin Mazia botika la toujours connecté, branché, scotché na magazine na bino KNB Kinshasa na biso Kin et l'équipe partout.